Daniela. Papa, tu as Papa, tu as le côté. Papa, tu as quel annonce. Pour qu'on le parle de Simisaki. Dès la jeune fille, quand on va le bien cercueil, papa, je vais carrément. Il y a un mot, il faut pour s'affier la mirassure assurance. Ça fait nini, papa. En plus, merci à vous. Et Zanini. Hein, Daniela, Zanini. Et ça, il y a une initiative, il y a maman Mireille Kato. Oh, il y a un qui est ici. Il y a un conseiller, bâtonnier, sur Bazan Tinga. Assurance vie, il y a classe, il y a maladie, il y a nappe, il y a l'ivoine, maman Mireille Kato, Azawana pour la orienter biso, pour y avoir il y a pour ça. Pour biso, la carte assurance vie, tout ça pour se rassurer jour au jour. Et ma camarade, ne vous en trompez pas. Eh ben oui, hein. Arrêtez mes conneries. Il faut faire pour s'affilier. Eh ben oui, n'importe quoi, putain de merde. Landa idée, oh ya maman Mireille Kato, Bokende. Et ça bien pour Nabino. Et quand Sunga Bino, Tabiso le Losuka Nabiso ne. Papa Dave Saki, Soka Simi Sebo, Toti Kaliba peur. Bonjour, bonjour, salut na bande konyo so walandaka Eco RDC à mon boss Jean Tubo Bwande Makambo avec Fanny Katalé fille je les a toujours mboka nanga ba meilleur ve na bande konyo so walandaka Eco RDC ba meilleur ve na ba abonné na biso tout ya katia Eco RDC. Un grand merci à mon boss Jean Tubo Babi nzetambi là-bas kokata et kokola se kokola pardon wana mingi Nathalie ba meilleur ve na maman Jackie qui là ba mosa mwinda leki mo sakana elengi hein bobi maman Jackie qui là ba mosa mwinda leki mo sakana elengi mo tema ya papa Willy bobi papa Willy donc la fanda na ngwende non parce qu'on mérite papa Willy Kunzulu bobi Kunzulu ya ba Kunzulu donc il y a mo tema ya maman hein Jackie qui là ba et pourquoi pas un grand merci à ma maman aussi Brigitte Nkongo mo tema ya papa Willy Nkongo balobi ba meilleur venabino et ça la bien tant tout le monde a vraiment bandeko na biso. Un grand merci aussi à ma maman chérie, ma mère hein, maman a adopté Fanny Katalé ya balobi et ça bon on a katia mboka Suisse hein babi maman Pauline vanda na umela fanda na ngwende non parce qu'on mérite ngo maman donc na libota mon kata Suisse oh vraiment ba sepel quoi donc ba sepel na ba adopté Fanny Katalé hein donc na kata Suisse na za déjà na ndako na za déjà na famille oh ba yambanga sans plaignant ba yambanga sans pourtant na beta koko ba mo bazwanga ka basimbinga na maboko ba koti singa hein wana moni mbala moko lisusu na mama na nga Anto Street hein Anto Street motema ya Mario babi Anto Mario Street na katia Suisse pe wana pe ba para oyo bazaka tout le temps Fanny Katalé na ba conseil na bango. Un grand merci derrière la caméra babi Peggy mobala mwindu na katia Eco RDC to ande makasi na mibala mwindu lelo Fanny Katalé ya fia chocho bomoninga boteninga rigueur te parce que ezabongo décembre ezabongo mikolo ba fête. Donc mikolo ba fête papa Jean Tubo Talia lobi non na mikolo ba fête il faut mingi bat pasalaka elubu ya ba fête. Donc elubu ya bikolo te ya ba star te mais mingi elubu ya ba fête tout le monde a comment ba organiser ba fête na bango ya ba fin de l'année ba fête na bango ya ba makambe belé nelo Fanny Katalé ya na ebongo awa na loba kaka po ata na bombi hein les grands ingénieurs na biso makasi wa sala ka bongo longo na ba le grand caméraman na biso domi a robomba ngote a loba kaka na zabongo awa epa ya mama Boli wa bi place on na lelo ko luka mama Boli asali la biso o ba bengaka ilubu ya ba fête hein surprise za ka mboka na biso to yaka kaka to bengaki penda mama Boli mais total kaka à suivre donc tout côté à tout monde comment va l'embella biso et le bouya ba fête. Bonjour maman. Bonne fête maman. Bonne fête. Eh, bonne fête maman. Elle a l'invité. Oh. Donc tu sais que yo kaska na ekolia. Mais on a la ba fête ya bon aussi ko yeli mutu. Ba fête pe yango. Bon, hier ça m'a maintenant 2 sacs à l'os et puis na 4 sacs à foufou. Hier ça m'a maintenant. Maman.
Ba Mateo Bonne fête nanga. 4 sacs à foufou. Naulia ko? Naulia. 5 cartons ya soso. Nyoso naulia. Maman Yamba Bisso. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Binomo bomoni musala ndeni salamaka. Te bongo pa ya Maman Boli. Ba ya ko tala kaka mama. Malamu kaka yo. Yo otamla kana micro na yo. Otamla pamba te. Maman, quand micro de musala te maman. Let no su micro kaka. Micro de musala. Na olanda bino na sima bino bozaki tout temps kotungne sko bisope kotungne ba émission. Ya ngolo yambi musala ngwa. Boni. Ezole kaka bien na ngolo. Atukazama zoloku. Bonne santé pe na pa. Zina nazo ngwa moye ezole kawa. Na ele. Teto cha oyo. Boya. Fungola. Zena fungola ta mwa mali. Mame ba fungola ka mali on sait jamais parce que kotoka to yeli. Donc na toki niveau mon niveau to yeli. Nga wana nzela pompage sous na moto. Nzambe. Mikolo batuno so bazaka biloko fête batu bazokende osombaka biloko nde wana transport eza mwa passe voilà encore lelo samedi suka na ba fête pe kasi mikolo nde transport eza passe partout pas ezali ka pa na biso te boni wa kobangisa batu ba buya ko ya kotala ngao te non même pas boni à part ça nyoso ndenge non ça va on est là tozokomisa ka nzambe ndenge mokili yango ezokendeli donc moyen kati d'accord babi bapesaka mbote baremercier bato nyonso o babone na biso ya Eco RDC en tout cas na bato bokota koyoka nga numéro 1 nga numéro 2 nga numéro 3 nga numéro 4 nga numéro 5 lelo nga numéro 1 en tout cas merci Nabino parce que même ceux qui émission continue à 3h du matin topé continue à 2h du matin en tout cas bozaka na pona bowelisa nani abimi premier nani abimi 10e donc ça la bien makasi ba bon anniversaire na bande ko nyonso oyo babotama moi moko na biso ba oyo mama Boli bon depuis Maman Boli auto ça la télé-réalité Maman Boli asali elubu ya Bastar bon tokende mwa mke na nyoso wana arrondissement nango ileki ndenge nini yo ne mto websanga ngara weba ndenge nini ngara biso bu ya Bastar tolo baiza Bastar boatke biso nyoso na bana na biso na ba mibali na bango na basi na bango nyoso bazaka Bastar parce que elubu wana ngai ka star muto kolia ngote bakolia ba batu nyoso to sala ke elubu batu balia yango wana ba oyo bazwi o ba pratiquer nde batu bakopesa nga écoute que tolia bobo nana yoki ba eko ezoya ba appel peso bengama ba appel ezo bengama mais quand ndenge na système ndenge tolobaki ke oya lete alela ngapelo kwa na liaki te na lela kaka bana olela kaka sikoyo ba ho bazali ko lela ba bengi pe balobi te biso to ko koza il faut to mekola pe ba mususu balobi te surtout ba oya poto balobi te biso to yaka sur place to mekela onka sur place nde tozo zela kaka nzamba sunga tozo kende na mbula sika ba yenyoso balingi kolia elubu ya Bastar ya Maman Boli l'air bakoya naza prête ya osalela bango mais nde na mikolo toza mikolo ba fête tozo sala kaka elubu ya Bastar te meto yebika ndeni nzamba kusunga to tuta biloko nyonso kaka tozo lamba kaka awana tokolia o wana kutu na lakisi bango te nde ekoyana mikolo msusu peut-être. D'accord. Maman Boli a auto fêté déjà le loto zabongo le 29 décembre. Maman Boli le 25 décembre no et les kakindenge nini. Maman Boli alambela kibana nini na katanda. Tala ngai na ba oyo nyonso basi bakoli bakema bala ba mususu babali ngala zaka bana moko compliqué bazalaka bango moko ta mususu na era ba fête boy bango moko basala commande mama to lintolia boy mukola so balobi tolia madesu bale madesu so balobi tolia makoso bale makoso donc ngai moko basoso kutu donc cela dépend o ba kolinga ba sepela balia na saleli bango kandinga d'accord mais et les cas qui bien olala ki ba erni en tout cas lokola bonjour wango nabimaki presque pas sinayi bisaki oke mois de décembre mobimba oyo naza na congé
alors on a ligne profiter na congé na ngana za na ngai à l'aise na la na récupérer ba pongi ata on a la mukaka na kende musala wana justement le 25 na bimaki na kananda fête de famille kaka bana baliaki na bango ba soso lokola ba sepelaki na ba soso mais ngana liaki elubu mboka nswa donc bango balie na bango babilo na bango wana yo préféré elubu ya mboka nswa po mikolo décembre nde bandonge bimaka mpenza te so okende ti enfin toloba kaka ke mboka na biso so okende ti na kananga sikoyo banswa eza nano ya fresh donc bandonge moko ezobima nano sika eza nano ya sika alors bakausaka yango mpo na biso bato oza bakoto oyo mpo ta mosusu tozozwa temps ya kolia ya fresh wana te mais nakutanaki nango ezalaki kaka fresh mais naliaki. Merci beaucoup maman nanga aliaki maman par rapport ya soki tolobi opesa moi ba remarque par rapport ya télé-réalité ndenge lekaki elubu ya basta ndenge lekaki po tokozongelo na elubu ya bikolo to sauter elubu ya bikolo pona par rapport ya ba fête tozana mikolo ba fête yango to ena biso ka to solo la nayo to beta masolo po esenga fani omoni makambo sala kinga na bwaka kilibanga mabanga te bana nga batombo kelinga yango na elio ka pona mabanga lelo ezaka pona mabanga lelo ka mabanga oh mais mabanga ezanga kate mabanga koko zanga te ata olobi ndenge nini tala kaka ezanga kate donc tozana ba mabanga ebele soko lingi pe to bandango siko to bandia nga aza na problème te émission na eza ya mabanga kaka émission to salika mwende lo bengenga fani na bwaka kite bana na mo lukelinga ngambo kasi mabanga ngo to bandi kaka émission to bandi kana mabanga donc lelo boyelinga ka mabanga kamera na biso lelo ya RDC titre émission eza kaka mabanga mabo oh mais wana toke musika lokolo lobi mabanga toke nango kaka parce que wana toko kosala ta 1 heure du temps ya mabanga kaka kasi ndenge lobi te lelo mpe ozonga nzala problème te oza prête nango to bana mabanga ezangaka nango te d'accord un grand merci à Anna Bandekona Sobalandaka Eco RDC nde makambo avec votre mission lelo oyo Eco RDC et la bino mama boli soki mingi balobi na fête yo moko na para maboli alinga sa mingi ni na fête afa to kota makambo émission na peso micro pour la fête le 25 décembre le 1er janvier malgré na pas ya bana so bana balobi madesu na loso mais maboli na mike emo pour ozora utelo landi peso eloko msu pembeni pa madesu na loso oui mais lokola lazaka trop misuni penzate mais na liaka misuni na lobi na liaka misuni ezala ngombe ezala taba soso tout ça na liaka na ba légumes pe na liaka mais ezala trop penza misuni te mais na ba bona ne boy po na ngai moko na ko sala na ngata soki na sombi ata poitrine ya ngombe na sali yango ndenge na lingaka kosala na sali na le yango soit na makemba soit na mwa fufu soki ezali soit na pomme de terre na le nanga soki pe na lingi kolia mbongo te na sali ata ntaba bia munda donc biloko akati ya ntaba donc rien que ça mabumu na ye wana tout na sali yango bien moi basolo na tie na kati ekoleka nango kutu siko so tolobi tokalingi makemba tokalingi frites tokati bakwanga wana pe mwamba makayabu pembeni babiloko pembeni makayabu oui makayabu à la pointe ezanga kate makayabu mutu na mutu azala ndenge ya elameli ya makayabu na na salaka makayabu oyo tokoki kolia ke leze mutu te mutu ale penza na kwanga ole kayabu makayabu akwanga na frite pe kolia na likemba makemba okalinga ole ezala likemba kotokisa pe ole kaka bat musu balingaka lituma tout ça ezali kaka na ndenge okoponela eloko
oyo kolia nde kopona pe eloko kolela wana siko to sala diversité ya biloko okoko sala kaka eloko moko te ke bato baliaka eloko moko ko sala boye mutu ako se retrouver na kati wana lobi ngai penza na olia ka makayabo ole makayabo oya te na olia na ngai biloko kati antaba ole biloko kati antaba po eza fetiti po eza feti peza feti wana mutu nyonso a se retrouver mukolongo a feti a sepela soki pe soso ya po bato mususu pe baliaka soso ya biso ya mboka te baliaka ngo te ba mususu balingaka balobi ote po na lumba tout ça eza purement baluba te to salaka pe soso ko tambo po ba mususu balingaka ba soso frigoti mutu mususu aliaka soso afriko te nakoki mpe kosala soso na ngai ya kotambola na ndenge ya ke mutu nyonso alia bien sans kotia lumba tout ça mais ya lumba pe ezaka nécessaire po lumba wana bato baboyaka ngo mais ezalaka nécessaire eza kisi pe etretaka omoni misunyi toliaka mais il faut kotia ngo na mwa elo moko eko kozala ke par après tango kolia libumu ebeba te talaka ka te merci besungaka pe sungaka parce que kozala à l'aise po ezalaka esoulageaka mingi d'accord ezape lumba ezali kisi ezape ingrédient munene pona olamba nango biloko ezali ke kaka biloko tolamba na lumba ezali kaka ezaka soso mutu antaba tout ça tolambaka nango tolambaka pe maki kaka maki oya pamba ya soso pe nako kosalela ya lumba me okamo merci Maboli omoni seto bito tala na kitsasaki nanga omoni na lati no omoni na lati ndeti mutakie wapi feti net ok feti feti do yona lati boye yango no donc Fanny Katalea na fete pa Maboli ouais donc lelo feti lelo et pas ya Maboli yango moni na lati ndeti na feti po na ye fete pa Maboli donc lelo non fete awa nangai na pegi to fete ka awa fete lelo zaka ya awa to fete awa nyoso mabina tout to eko fete awa en tout cas c'est gentil voilà fete na biso wana na fongoli saki nanga na fongoli saki nanga na zwi bongo mbongo na bimisi voilà Maboli na bimisi awa eza $40 nakoki kolakisa yango bien c'est vraiment $40 eza $40 Maboli na $40 oyo na eko fete awa oyo fete na masanga na kati na masanga na à manger na masanga na à manger nga na zuka kana pesi yo $40 eza ozosala elubu ya bafeti yo ozotianga na kati ya équation l'air nyonso bon olingi elubu ya bafeti bien sûr na boite mais sikoyo na elubu ya bafeti yo ye feti yo yebisanga ele onini yo olingi kolia na feti non omoni so mutu aye feti akutaka nyonso mukolo feti apesi commande balambi donc nga na ye kaka kolia nde na feti omoni ke nazongiseli yo omoni ke toke doyoka soko olekilanga ozwa 1 to pozwa 2 sur 10 tepe ozwa 10 ngana yozwa denga na zwa 0 donc soki nga na ye feti na ye nakuti nyonso na feti déjà balamba mais ndengo ata ndengo lati wana donc nazala nga na problème te ulokola siko oye feti to fete ensemble to bandi na yo wenze pona ke na ke wenze te oyelinga mbongo kasi ko ya feti na fete oh là là to bandi no wenze ko banga te bon malgré mbule beti mais ce qu'on a comme appelle salité kuna na ba poto te to tambula bisika o ezali poto te ba poto ezana ngo to éviter ba poto comme ça to koma isika po le rwana pe utala kaka te po tozo banda feti nanu na misombela ki bilote siko tozo somba biloko ensemble to ye na chena moto yo pe ufandi yo kozela tilere ubela nyonso tuti tango ebela na lié na meli na bini après na ke
Merci beaucoup, merci. C'est notre émission Elubu Yabafeti. Elubu Yabafeti précisément. Et puis ça m'a monté ensemble nango. Et puis ça m'a isabongo $40. Yango bomoni Fanny Katale ya nabimisi $40 nanga na pesi mama Boli pona alambela biso. Mama Boli na ebite wenzango tozokende sikoyo obe tozoke. Toke sikoyo po tozonga toya kovanda. Elubu ezo pesama mabanga pezoleka. Donc comprendre que na kenaki ezala ngope tolo ba pona lelo kutu lokola yo moko obimisi makambo ya feti donc na ko fete na ba yenyoso oyo ba fanatiki bana ba koko bana yenyoso bazali banda quand même il faut quand même to souhaiter bango bonne fête bien que ba kolia na bisote mais kuna pe ba kolia na tango bango pe ba ozo ya kolia wana ba le mais ba zui pe ba bonne fête na bango. D'accord, merci beaucoup. Moi surtout che bango ba bonne fête. Merci beaucoup maman. Merci tokutani bongo sima to sala bongo wentena maman to mona koma maman azolamba lelo Elubu Yabafeti ya mama Boli. Merci beaucoup tokutani bongo sima donc heureusement na tambola kina sandal. Donc il faut na longola sandal na ngai oyo na longola oyo ya talon na la tasko oyo ya lipa oyo ya C. En tout cas, ça allait bien. Na la ta oyo ya C. Loko ozo memanga wente. Donc na la tande oyo ya C. Merci beaucoup tokutani bongo sima. Check. Envie à votre gêne, gêne, vous savez, il y a Paris, on là, donc on descend ça à mon qui est mais bientôt à tout d'Afrique, Angola, Afrique du Sud, Zambie, Tanzanie, comme on va dire, soit en Afrique, Bénin, Olia, c'est ça. Plutôt bien un peu de bimisa bote ozokende na poto bimisa bote na mesa obimisa bote lokola moto azokata moloko na zamba Jean-Marie Moussakwene. Jean-Marie mama nabenga papa te nabenga papa te na mabanga
Musique la carte mémoire. Tozote carte mémoire musique au félix. Maison Hervé Show. Tozote téléphone. Maison Hervé Show. Tozote téléphone. Tozote musique la carte mémoire. Tozote carte mémoire musique au félix. Maison Hervé Show. Tozote téléphone. Tozote musique la carte mémoire. Tozote carte mémoire musique au félix. Maison Hervé Show. Tozote téléphone. Tozote musique la carte mémoire. Tozote carte mémoire musique au félix. Maison Hervé Show. Tozote téléphone. Tozote musique la carte mémoire. Tozote carte mémoire musique au félix. Maison Hervé Show. Tozote téléphone. Tozote musique la carte mémoire. Tozote carte mémoire musique au félix. Maison Hervé Show. Tozote téléphone. Tozote musique la carte. Maison Hervé Show. Tozote téléphone. Tozote musique la carte mémoire. Tozote carte mémoire musique au félix. Maison Hervé Show. Tozote téléphone. Tozote musique la carte mémoire. Tozote carte mémoire musique au félix. Maison Hervé Show. Tozote téléphone. Tozote musique la carte mémoire. Tozote carte mémoire musique au félix. Maison Hervé Show. Tozote téléphone. Tozote musique la carte. Hervé Show. Tozote téléphone. Tozote musique la carte mémoire. Tozote carte mémoire musique au félix. Maison Hervé Show. Tozote téléphone. Tozote musique la carte mémoire. Tozote carte mémoire musique au félix. La carte mémoire. Tozote carte mémoire musique au félix. Maison Hervé Show. Tozote téléphone. Tozote musique la carte mémoire. Tozote carte mémoire musique au félix. Maison Hervé Show. Tozote téléphone. Tozote musique la carte mémoire. Tozote carte mémoire. Maison Hervé Show. Maintenant, on se met au travail. Tout ça, c'est pauvre, ça.
Merci na baleko nyonso balandaka Eco RDC elubu ya bafeti ya mama Boli touti bongo wenze en tout cas wenze aneza pema pe pasi moko na okeli mama Boli mawa nalinga ko aider batu na tong basala ba émission na bango te mais mama Boli na aider na memeli kitunga parce que donc wenze wana en tout cas merci na mama Boli ba félicitations na mama Boli parce que par rapport ya aginer déjà na wenze wana pas maintenir ango c'est que bien c'est que wo de retour to moni bongo biloko pe gizula biso biloko mama sombi maman on a elubu ya fête na fête tolia nyonso tolia nyonso contrairement ndenge to annonça ki liboso to tolia nyonso fani tolia ka to mera biloko nyonso parce que eza fête to sala yango to sali d'abord makaya na biso tosala yango yo moko olandela okomona ndenge nini tosalela yango mpo tolia yango natia yango na tocha tosa mai banda ekota mai après tokotumba cuisse de poulet cuisse de poulet bino nyonso boyebi yango na osala yango ya kotumba de yango tokosala lelo à part cuisse de poulet makayabu eza pe olia yango na bakemba na kwanga donc otali kolia pupuale ezala yango na esila bafete ekipaka te edépendre na moye moko le temps makarabu il faut ekota na mai oyo esila mungwa donc ekosalama juste na suka esila wana siko nini manini cotis la cotis osala yango mpe donc à chaque moment kolandela elubu na biso donc lokola eza bakotisi ezala nango pete misuni nango eza pete na ya mwa ba croche wana na kokalinga yango na kosala yango ya kokalinga makayabu mpe na kokalinga me na ndenge oya likolo nyonso te olambe bongo makoso donc nyonso oka ya bafete nyonso ezaka ya bafete makoso nasombi yango natia yango mpe mpo tosalela yango tosala yango parce que ndenge ezali boye ili fete so tosali fete to mwa 20 ezangaka te mwa biere ezangaka te na baye bamelaka biere bango bamelaka mpe nini bazali mais osala yango boye mwa sauce moko ya mwa bouillon nango bouillon ya pimenté na pomme de terre na kati ngo mpe olia na yoka na feti mpe kolia mpe kotonda wana mpe kozwa ide ndeti bato bazalaka na feti ameli mwa kwiti ndenge bandaka kosala wana mema te omeli te okoki mpe kolia olie mpenza na ndenge na apeti na yo ya kolia okolia natia yango mpe okomona kaka ndenge ekoliama motunu okomeka mpe olia nakoliako ngai na ye feti lokola eza feti ifo kaka tout feti totiaka nyonso alors tolinga tokende na boucherie kuna mpo nazwa ata mwa mpo olobaki osala ngombe yo moko omoni bato ndenge baza nakoki te alors oyo emonani tosala nanu boye mais prochainement mpe tokosala na biso mpe elubu yango ya poitrine ya ngombe wana eza toloba eza yanga mpo ngamu nalinga olia bongo kasi te so nasanga bibo zelo mona ou bien biloko ya kati ya ntaba ndenge nalingaka kolia wana sikoyo nasali elubu na ndenge na ngai me nakosala yango mpe mpona bato mosusu mpe oyo bakoki komeka mpe kolamba yango kolia ezaka vraiment kitoko mingi mais mpona feti ya lelo ndenge boye kosurprendre nga tala mpe lere toke wenze na lere ya kolamba na biloko moyen to circule wenze mobimba eza te yo moko omonika mpasi wana moyen tosala bongo eza te oyo na kosala kaka lelo yango oyo tokolia
ensemble na bainvité na biso oyo baondima koya oyo bakozala na mbangu na bango soki bakokoma avant te nga na lieli bango Ngana Peggy Tolieli Bango. Merci beaucoup en tout cas. Merci na bande kolona so balandaka Eco RDC hein et lubu ya ba feti yango yo mama Bolia zo lamba tozo zela na nga fani katalia na ko lakisa bango lo lenge balia kana fete hein bomona yibino mona fete mami sandeni na liaki bomona ki na fe na émission ya ba fete ya Karine Pala ndenge ni na liaki na émission ya mami sape ya ba fete ndeni na liaki donc on sait on penza commentaire mingi tant on rokata hein Peggy yango donc tant penza na rokata na rokata ngo penza un grand merci balobi Serge Ngembo ya ba Serge Barbi hein prophète Ngembo ya ba Serge Umela fanda na ngwende na yo parce que au mérité yango po etoza mbinga mobali babimbinga mobali lokola Peggy donc mbinga mobali lokola Peggy mwindu makasi wapi mwindu ngolo lokola Peggy baloba aka quand sait jamais et pourquoi pas balobi na Flexine hein Moussa ba Flexine na kata Canada babi la voix douce hein Fiti gynécologue babi yonde donc merci na bande ko nyoso tozo continuer to tiki bongo maman asa musani bongo to kuta nesima Joanna la femme sage Joanna Kudimba la femme sage balobi sage makambo yo merci to kutani bongo sima à suivre check awa lokola tozaka ba épices mosusu neti ail ya poussière ezalaka ail donc babio mosusu ezali déjà prêt ya kosala mais oyo nasaleli kaka ail na biso nazotuta na liboka parce que ya poussière eza prêt te tuti eza biloko nazosala mpona basozoni nango aïe, moi le kaka aïe, moi le et la ça la pour la poussière, donc bah ingrédients, pour ça là, bah ingrédients on y est qui au sale et la canne, oyo. Ah déjà oui, ça parmi les bah ingrédients, tout ça pour la pour ça là-bas. Loko tozo filmer au filmer na ngai ba so na ngai filmer ba Kristo kotumba na ko parce que pour mona zio to tomate mona cheka ka awa na préparatif ya cuisse tenue parce que on a changé la tenue parce que la malala qui n'a qu'à na on zizaki pe ya pembe oyo ezali ingrédient moko
ndenge balobi fumier liquide eza nango ingrédient tosalaka yango mpona biloko tozolamba soki olingi ozala na ndenge tofumaka bakwisi na kati na bamilinga tout ça mais toza na ingrédient mosusu esi esalami yango oyo babengaka yango fumier bakomi yango mpe fumier liquide nde tosalaka nango mpona kotumba cuisse na biso ndenge naza kosala assaisonnement ya bacuisse faut ezala déjà na kati ya fumier wana nde nazoya kosala yango ça ne sert à rien natia yango lisusu awa nasali kaka ai moscade natie adia na ngai ezali mpona parce que cuisse mosusu soki olobi ofime otia yango na bamilinga yango wana ebimaka mwa mwindu ebimaka mwindu mpenza mosusu omona ebimi bien te to okamati tomate alinzanza opakoli yango ezikisaka yango nini ekobela malamu te mais siko mpona kofime cuisse basali biso ingrédient moko eza nango kaka na songo ya milinga eza fumier liquide nasali mpona kotumba cuisse même forme natuti ai na nga na mwa nini na nga nasi natuti ai feuille de laurier voilà cuisse nini parfait excusez-moi ouais eza mipanzi bakoti oye nakalinga yango kaka ndenge wana nakotokisa yango nano so natokisi yango awa nazoprepare yango mpona kotia yango na moto na kokali yango mpe mwa seleri mwa ndenge mpe awa notia nanu bamatoi te ezaka kosala ngo nanu te tomate na ngai oyo nakosalela ngo nde eloko mosusu mais nanai boni bango pesa ba bonne fête na bango bonne fête alors puis eza nango ya kokalinga eza nango ya kotumba yanga Allô, Anto Strait. Ouais, Anto, boni. Joyeux Noël. Boni Dino. Yes, so. Boni. Naïba raté. Et tout le monde. natia yango na se kuna parce que toza na likolo na premier niveau natieli yango na se mpo milinga ya kotumba edérange mpe bavoisin te mpo ndenge eza bo milinga epanzanaka soki ekoderange mpe bavoisin ezala bien te alors okende kotia yango na se nde na kokita nango mpo bacuisse c'est koti na omungwa bakwisi ndenge eza boye ya yango prêt na kotumba
Balandaka Eco RDC, en tout cas un grand merci à mon boss Jean Tubo Babinza, Jean Tubo Banze Tambila Bako Kataye Koko la Se Koko la mon papa Babi Basala Kam Sala Fani Katale Afia Chocho Zaka toujours Mbokananga. Toujours continuer bongo na Elubu ya Bafeti avec notre maman Boli. Hein? Voilà, on a profité maman Koloba. Un grand merci à monsieur Serge Ngembo ya ba Serge Babi moi mobala Mwindo Ngolo donc Babi hein mobala mwinda leki mosaka na elengi ba bi photo sa elaka ba portrait ba prophète ba monde ba to benza ba simbaka mokili ba bi mobala mbinga lokola kota mbinga kota la mwindi lokola pegi ba bi ka yona ende ko moko ndenge moko pegi walungwa ya balungwa to continuer ma Boli namoni wana etinda melia maman azotinda bapesa ye pour basombele épices donc to comprendre lelo ezande ya kobeba donc Fanny Katale afia ko chocho na relaxa hein na relaxa mikolo lo lenge balia ka bilubu ya ba fête ma Boli to comme une étape ni toza na étape siko na ngina tia biloko na biso na moto oyo ezali mipanzi ba kotis oto sala kina osala we okalinga mais pour ekota moi épice ekota moi mungwa na tutaki kaka moi ail muscade na nani episoni te céleri te ngulu ba tshaka ependa céleri pampa matena na tie oyo nini feuille de laurier na sali nazo tshangona na moto ezwa moto pour misunipe ekota moi épice. Normalement ndenge otshangona na moto après pour ekosala combien de temps na ndenge ya kotokisa avant ya kokalina? Non, soki kaka etoki donc à peu près 5 minutes na kitisi na kalingi. Alors eza ba potis. Ok, wana bino moko bomoni comment maman na biso azobongama ngulu ekomi eza ngulu te pardon eza makoso ye wana kaka ya makoso ngulu na osala ngo ya bouillon comme d'habitude bato bakomona ka mwa mbuma tomate na ngai evandi bwana na tiaka boye mpona nini parce que lokola naza na tomate pele te okokosalela yango mpe mwa bouillon wana osaleli yango tomate pele alors na tiaka boye soko etoki nalongoli poso wana eza ndenge balakisaka biso na bamama ele moko boye mpo biso tolambelaka tomate fraîche alors azalaki balobi baposo ya tomate epuis mpe nabotaki mwana moko na otangaka kombo na ye na bana na ngai nyonso mami azalaki soko otubeli ye azalaki kolia alingaki neka soupe à rouge alors na soupe à rouge salela ye soupe amona kaka soupe à rouge ya tomate ele moko boye kosa ye ata na tomate sala yango kaka na mafuta mbila osali yango sauce rouge mais poso ya tomate emonana te wana olia te ya olongola mais soko amoni kaka mwa soupe oyeka yebi soki mama ngai dingi adia liboso soko olabi fonda alobi mama ngai diaka na nga biloko ya matiti te aliaka mpe biloko ya matiti te alors mpo nasalela ye na kosalela ye sauce kaka ya tomate ya pamba il faut mona ndenge omela makwiti. D'accord. Merci beaucoup, merci pour na lelo te me pour na ngonga oyo Fanny Katale afia chocho loko ezaka toujours mboka nanga nasuki nanu awa tokotuna ba question hein ba question ça vraiment ebele to banda kotuna moite donc moite lingo loba ndambo malembe tito kokoma obe nasuka natikeli do pegi walungwa ndesko ko continuer na ba inserne ya rozwa lolenge mama azo lamba tokutani bongo sima à suivre. Check. Bon. Kake ba mama na biso ba yeli kolamba ba yeli ke makayabo ezalaka na mungwa surtout soki osali yango mbangu ta mosusu eko bakolia te na bao baliaka mungwa mpenza te en attendant biloko eza na moto ezotoka na osukola makayabo toujours ezalaka na mai natiango na mai nazo changer mai après 1 heure du temps à changer mai po eza makayabo tobandi yango kaka na ndenge touti wenze awa lokola touti wenze kaka sikoyo tosalaka ndenge ya kosala vite fait pour que esila mungwa noki tomona moyen ya kolia yango
ya olia ngote yango wana nazochangeaka yango kaka mai naosala yango suka ya makambo nyonso mpo ke ezwa temps ya kolongwa mungwa ata mutu oyo aliaka mungwa te mpo bato mosusu baliaka makayabu te mpona mungwa. Alors sikoyo mungwa soki eleki mutu akoki kolia likayabu or aza na mposa kolia mpe makayabu. Na baninga mosusu basalaka mpe boye pour ke elongwa mungwa noki. Bon, cela dépend ya elameli ya motu na motu. Mwana mosusu bazala ndenge esali yango boye mpo elongwa mungwa noki azwi mwa sucre atie na mai wana pour ke mungwa ekima noki. Mais nga nasalelaka yango mpenza bongo te meka kaka na mai oyo ndenge nazochange makayabu esila mungwa. Ntango tosila mungwa nde nakolamba yango. Donc ndenge nazosala boye naolamba yango nsima ya biloko nyonso mpo esila nano banzo mibale wana na moto so nasilisi nde nakiti nake kotia prise na ekileli nasokoza makayabu mpona kotia prise natota prise mpe ezwaka mwa temps awa nazo prepare ka babiloko ya kosala lokola makoso ekosala yango ya mwa buyo moko ya makoso oyo moto akoki koliela na pomme de terre otia pomme de terre na kati lelo pomme de terre ya afrique ya kokalela eza te mais oyo kolela yango na kati ya sauce ndenge nalobaki bacuise nakotumbela yango na se po awa komatisa motalaka na mwa bamilinga wana pourkoi tozali awa bato bavoisin ilingi ekokokota kuna bakosupporta yango te eloko ebongana na kolia ke olanda milinga wana eotumbama na se kamera ekolanda mpe mona ndenge nini ezotumbama ntango ekosila na mesa nde bokomona pourkoi toza na fete baliaka mpe eloko moko te mwa bubu ezalaka mpona lelo tokangi kaka oyo mais tozokontinue kaka elubu
olambeli oyo moko wana me olambeli yango elambeli différent ta mosusu olambi yango na boye olambi yango na boye motu mosusu mpe azali kolinga olia yango te akolia yango soki olambeli yango mpe na ndenge mosusu oyo yango kolia donc oyo eza biloko toliaka mikolo nyonso na ntango ya fete bafrite ezalaka kaka kokalinga tosa ekosala yango mpe na l'air temps important tosala eza moke bakeka biloko na menu eza na mibaze ya kokalinga eza na bisi ya kotumba eza na makaya eza na mibiki tatu ya makaya koya na suka nyonso panzi ndenge ezalaka parce que ezalaka te kokotia ezalaka pete okoki mpe kotala yango otie bafezena yango bien esili bandi okalinga yango na kati mais omona ta mosusu na mwa mikuwa nango mwa kati ya mikuwa ya kati baplace mosusu makila etikalaka soki kalinga okomona kaka ke libanda eteli tusa yango wana ezaka na mai na sukolaki nango wana natie baepice nde sikoyo na bandi kokalinga yango ekalinga mafuki makila nyonso mpe bima soki kaka eza na makila bato mosusu balinga kolia bongo te nde yango wana banzi na biso okalinga ba tomate na nga natiaka yango boye mpona koyongola yango po elongwa nini lokola na ndengeli tomate pili yalanteka bapoto na biso aza nalona ekokati ndenge ekolinga tomate natieka moko po eza bouillon olinga te makoso ekokosala mpe ebele mais ndenge ebele ezali okotiaka tomate moko te oyo natie boye kaka po nini ezali mpona kopesa mwa coloration ya sauce ezala awa nasalika matungulu pilipili yango ya milimba omona ndenge na otia yango na tomate parce que nazosala yango ya banza bosekanga kaka boloba mabolikale nyonso azalaka kaka yaye tomate atokisaka kaka longoli baposo yanga bongo mpo olela tika baposo ya tomate eyemelaka na kati ya sauce esalaka mpe mwa dekor abiete mais rien n'empêche que moto alingi kolela tomate ya boîte akoki mpe kosalela ne tomate ya boîte mais nga wana alingaka nanga kosalela mpenza mingimingi tomate ya boîte te tomate ya boîte nasalelaka yango mpe neti badesu nasalelaka ya tomate ya baconcentré ya tomate ya rouge mpenza nasalelaka yango mais nalingaka mpenza kosalela ya mina kati espèce mpona mpe eza biloko ngai kaka moko motu na kolia te na kotia mwa ndambo ya tomate moke
pour la coloration il y a sauce et vous allez penser colorer ma casse mais normalement ça Ah, merci, tout le monde, toujours continuer, maman. Tout le monde, il pense que c'est belli. Tout le monde, est comme une étape, il y a makoso. Makoso, il a vu sur le monde, il y a bouillon. Déjà, la chine a fait tout ça qui a roux. La boîte qui m'a été, il y a un bois qui m'a été tout ça. La salle bouillée, oui, ça y a. Déjà bouillon. Matouille, la chine a fait tout ça qui a roux. Aïe, il a moi, va faire des lauriers, ce qu'on a sali matungulu na tomate ya mbuma na tia ni nzanza muke pona bato balingaka mwa sope sous sauce ezala rouge mais on peut dire sauce rouge penza comme tel thé ezala ndenge Merci, tous continuez toujours les Lubuna Bisso, il y a fête, un grand merci Balobi, un grand merci na Yemoko Baloribi, Laurette Titu Bobo moi na boss à sa boss, Laurette Titu Bobo moi na boss à sa boss en tout cas, hein? Donc Laurette ba meilleur ve na yo, tous continuez toujours na Lubuna Bisso, il y a fête Nzambe, mon boss c'est Jean Tibochi Bobo au raté. En tout cas, au raté, les penza nana mutute, nazaka ngamoko, tozaka ngana pegi, donoye bate to sandeni. To sukane, est-ce que to si sabi loko? O susoke nango wapisu mama. Non, ndeko lo bagi ke makoso. Oliango boye eza moi sauce, moi pilipili wana na tie, et kobela na pilipili na on a pomme de terre na kati. Et au soko lingo otoki likoso na yo na moi soupe na yo, ozui moi pilipili na yo fini, olé. Nambo ma litungulu. Ah, heureusement dans l'obaki. Voilà. Wanto moni, maman so balola biloko na ye, maman bolia so balola makoso. Ah ouais, tiens au kakapo et toka. Wana tomoni mama bolia baloli makoso atie makoso ba episa chango na moto koto pe tozomona mipanje se kalingami mama lelo nzambe mami sa chama chama zapi chama raté eza ya kokalinga bien sûr okoki ya kokalinga nasali oyo bomoni na tie eza concombre moto mosusu aoloba kaka concombre mpenza baliaka nango bilo baliaka ndenge otomona en plus baloba mama longoli concombre yango baposo te fani yo mpe to mama bandeki kotika yango na baposo ozalaki wana otiki yango na baposo posa concombre eza yango mabe te posa concombre eza mpe ingrédient ndenge omoni yango eza mpe ingrédient yo kokanisaka eza poso ekolongola nango au contraire ekobakisa nde en tout cas nga mpe nazobakisa kaka malembe koyeba kolamba ya solo nazobakisa comme ça biso mpe moko ezali tokolamba tokoyambela yango mpe bapaya lelo en tout cas lelo elubu don naomonaka ndeni table eza plein ka nga na pegi donc mama luka benga bainvite mosusu parce que nga boye naokoka te naokokosisa te baliaka kaka bainvite bazoya na bango baliaka kaka on ne sait jamais babi
Papa ya bayaka kaka. Tozo liya to continuer toujours na elubu na biso donc elubu na biso nde maka. Ngulu concombre ndeko zo mona onde na zo sala robo. Siko concombre za mayi bele. Ndenge za wana. Ozo mona ezo bota mayi ya romoko. Na tiena nga mayi te. Ezaka mafuta matungulu na concombre ya romoko. Concombre lokola ezalaka légumes, et les légumes ndenge zabo. Oui, les légumes parce que les zabo tout ça les légumes té. Mais na ça oui, les légumes ya concombre. Et que ça la bien na nani. D'accord, merci. Maman balobi ba sambela kaka balobaka oui amen. Hein balobi apôtre Jean-Marie Lusakweno babi yonde. Hein? Notre apôtre, durant on a apôtre Nabiso Jean-Marie Lusakweno, donc on met la pensa, notre apôtre Bambote Belé, et puis naibike bientôt là Rosala Nakati ya nakati ya Gabon, Rosala Nakati Angola, Rosala Cameroun, nous sommes pour la tournée d'Afrique en tout cas, et Rosala bien makasi tout ça peut maboko polele ya koyambo nakati ya Eco RDC toujours continuer toujours. Il y a les news ont raté mon vieux Zoro Mabia la balobi page la bouche autorisée nde makambo balobi les news des stars congolais nde makambo hein balobi il y a les news. Maman, il y a les news, il y a les news, il y a les news, hein? Viens à Zoro Mabiala, de Bambo Tebele, et pourquoi pas na Olga wa bébé, hein? Olga wa bébé, maman na Ryan, Pesena ba Ryan, ba meilleur V. Bon, maman na moni na tiko kasineta pour continuer. Nazo continuer, nazo sala na kalamingi te nazo be ko mona. Mais biso siko koko permettre biso ngana pegi to kita place ma place ba kuise ezali to mona lo lenge nini kuise zo tumbama. D'accord. To kutena bino kuna to kita na place kuise ezali. Merci beaucoup. Check. Alors maintenant il nous a biso ezo ke do ko vacances ko bel ko eta fait. Et là il a fait. On t'a appliqué ma après quand il a été malade tak na biso to pa kamo kate donc les étapes total nini yango na sai na tie mai te concombre ye moko azala mai ebele mai ya concombre nde yango wana kobelisa matungulu kobelisa mpe kaka concombre tieka buli tokolia na biso sosa matungulu esangana na misanzi kala mingi etokosangana entretemps oyo eza makoso na biso ezobela kaka esi elembi nde elongaki kozala na mwa supu wana nde ya nango mpona bato toza na bango baliaka Merci, un grand merci na Charlène Toko na Katia Hollande babi Charlène Toko ya ba Charlène de la part ya mon boss Jean Chibo babi ba sala kaka wana kuna tozaki kuna donc zile ba penda image kuna nda kwa na étage ya chocolat ya ngonde nda ku place Mahaboli azalaka ma contenu ya explication ya Mahaboli toko contenu regarder to peut contenir rigueur na ba fan to pe na ba abonné et surtout na ba voisin na yé donc et permettre que Atumba
biloko na ye kuna na kati ya lupangu et permettre te ke atumba biloko ne kuna yango azo tourner biloko a tumba biloko ne atinda ki ba tumbela yango a to e bongo to kiti place o wa tumba biloko parce que to linga détail nde makambo to komi awa détail nde makambo pardon ke ba moto a et aussi que ça singa détail nde makambo. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Christelle nani? Christelle Kankou. Christelle Kankou, meilleur venayo. Pareillement, merci. Merci Christelle Kankou. Donc yonde mutozo tumba. Oui, ngam no tumba mais maman da saisonné. Lelo ni sali ke yonde otumba. Po nanda ku moyo tumba ngo eza TV milinga to déranger batu baza pembe na biso. Yango to préféré to tumba a. Et qu'on soit biso à peu près combien de temps pour na ebela? En tout cas, et comme vraiment na souke, vous mettez nango sous donc 10 minutes na moni, c'est bon. Kankou. Na sûr que ozangi batu ya kopesa mbote te, to pe batu kopesa ba meilleur VT libanda mboka. Meilleur V à ma maman Kapinga Senga. Et meilleur V aussi na papa na linga mingi Kaski Kankou. J'ai aussi mes amis Laetitia Moubouadi, Arlette Moubouadi, Tania Moubouadi. J'ai Bobette, j'ai Nicolas Bianco, en tout cas ma meilleure vie pour moi. Nakati na bango nyonso fiancé kombo nani? Azati mama. Chocho chezaka toujours mboka langa parce que chocho chonde yango esalaka ke bino ba abonné ya Eco RDC bolingaka toujours Fanny Katale ya fia chocho ezaka mboka langa boteni nga rigueur te na habillement o na lati lelo parce que toi am ko la fête. D'abord teni nga rigueur to boya loba oh mikolo na comme na système dans fona la xapenda ki Katale ya nanga comme il faut. Donc makambo ya 2018 et souki na 2018. To comme ce qu'on a makambo ya 2019. Donc 2019 ba makamba sika et komi bon. Na ebité sikoyo dans biso tozonga na biso kuna tozelaka yo memela biso ango. Vraiment problème ezati na Hollande. Oui. Cancun. Un grand merci à mon c'est gentil beau gentil des Makambo avec Fanny Katale ya fille Chochocho avec par rapport il y a émission Nabino et Lubu ya ba fête c'est pesa meli bongo na Mama Boli c'est pesa bino na bandenge nyoso pe a continuer toujours ko sepeli sabino na lolenge nyoso tokutani bongo sima mobala mwindu pegi wa lungwa donc azane libre marié dans célibataire donc mobala mwindu donc si on a bien kanga photo na tena WhatsApp na WhatsApp na ngana statut bo craquer donc mutunya sa nga contacter ye a sepeli na ye donc pour Eco RDC tozaka toujours na mibala na basi tozaka donc ngana ba obolinganga na ba obolinganga de veut dire na éviter quoi nga veut dire na lingana nga bino donc bo sa gauche droite on ni na linga bino donc veut dire na éviter na lela bino na seki po na kandete po na sengo ya ane ya sika merci na ba abonné na biso nyonso ba nyonso bolingaka Eco RDC biso peto linga bino mingi makasi un grand merci à mon boss gentil bo bande makambu nzetambi la ba ko kate kokola Eco liti eboti Eco presse Eco cinéma tokutani bongo kuna check na yoki na mboka babeti babonda eleli brukutu sango malamu na mato ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiko basalaka mpe émission ya musique émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet botala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Pourquoi vous passez par nous au là? On va nous préparer. Nous allons rouler là là-haut. Prendre les armes. Allez.
Makayabu. Mister. Maître Chai. Oui, maman. Ok, ouais. Non, sur la mister. Nena lobaki kaka makayabu na biso ekozala na suka parce que makayabu il faut aussi la mungwa mpona bato mpe oyo baliaka na bango mungwa te balia mungwa omoni nde nasali nzungu na ngai natie mwa mafuta na se po makayabu oyo tozokalinga ngo kokalinga me yo kokamwa te maboli atie makayabu kaka boye akokalinga ngo ndenge nde yango wana sikoyo nalakisa yo ndenge bakalingaka makayabu na nga kasi nasali matungulu parce que nasali yango na eloko ya monene po esalama mbala moko ke nabanda kokalinga kokalingi na loboko moko oyo ekomi to ya makayabu alisi ekomomela nango mpe te ekozala vite fait matungulu na biso ebengeli ndenge ezalaka boye ntango mosusu ndenge bato oyo balingaka kolia solo basolo ya biso ya mboka totiaka yango mpe na likolo awa soko ebeli okolia nango mpe bien kolia nango elubu oyo ekosalema natie matungulu eza nango yango kaka moto kokalinga ndenge ezali kayabu kusha ya liboso natie matungulu kusha ya mibale natie matungulu fo natia mafuta otia mafuta de façon eleka te ezala po ekalinga makayabu na biso pipile na nga oyo ezangaka te pipile ezangaka te po pipile oyo eza en même temps ya kolela eza en même temps de corps oko kosala nango okodekore nango sani na biso ya nini alors lokola tobosanaki fani abosani mpona kosomba solo po totia kasi na tie nakotia mai mpenza te mpo matungulu oyo ebotaka mai nini mpe ebotaka mai makayabu ngolo efandaki na mai ekokisa mai nango emai nango wana nde na mafuta nde kosala sikoyo sosi puke ekalinga makayabu na biso bien ntango mai wana ekokauka matungulu etikali na nini pilipili mpe kotie na mo donc kobosana poivron te poivron ezali tie nde yango wana nafuniki na kotia na moto Déjà, elambami matungulu na mafuta ekalingi yango esali yango ndenge sauce bomoni esali mwa sauce blanche nde tokolela yango makayabu na biso baolia nde bako
Tina bandeko nyonso balanda Eco RDC toujours continuer toujours to comme vraiment kokoma muke na suka ya elubu ya bafeti hein. Dédicace spéciale il y a de la part de mon boss Jean Tubo Tuboboa hein. Tania la perle noire balobi Tania la perle noire nakati ya Londres ou me la fanda na ngwende na parce que on méritait yango de la part à mon boss Jean Tubo Tuboboa Tania la perle noire moi ça mwinda leki mosaka na elenge moi ça mwindu babi mwindu ndeza na temps babi donc bata pembe pe bazande ti maboli pe muta moi ça pembe donc na part na biso pe basa mwindu pe tozali babi Laetitia moi ça pembe côté msou pembe le quoi côté msou pembe te merci na yo na mutema malamu na yo ya ko aider mama boli na musala oyo mama na bisa nyokoli anyokomi tozo continuer toujours mama boli aïe lo lenge na ko laksa bonde baliera biloko feti lelo biloko feti ebeli bon tozaki suka na biso tolobaki tosukisana makayabu parce que ezalaki nano kolongwa mungwa tozali kolongola yango mungwa tolongoli yango mungwa nde yango wana sikoyo nalingi na présenter elubu ya feti na bato nyonso bo bakolia te ba vouloir biso te mais bakolia na tour na bango parce que nayebi ke kuna à partir ya kuna bakosala pendenge tosali parce que we ezali feti toliaka nyonso tosangisaka ezali te ke poni ke tosali elubu boye donc tosangisaka nyonso tosali makoso tosali mipanzi tosali makayabu tosali quiz ezoya. Alors tozotia tozo présenter on a mesa pour que sikoyo bato balia ba savourer elubu mais en attendant na zana bato na ko dédier bilubu ya fête oyo bako mekolango parce que bango bako fêter na ndenge na bango kuna ngana ko fêter na ndenge ya awa basi ba moni na kela ko tia na mesa en attendant na zo kwisi to tia poto ye bandenge nini to kolekisa. Merci balobi Aimé Botoko ya ba Aimé na kati ya Paris hein. Aimé Botoko ya ba Aimé na kati ya Paris Toko ya babotoko hein de la part à mon boss Jean Tubo vraiment boteninga rigueur te tombolo bara mabanga belé donc veut dire to yoka ba remarque na bino mais ça la rappelle bien ko pesa ba mabanga ko pesa ba dédicace na ba abonné na biso et ça la ka bien hein donc tokoti Un grand merci à Divine Libeba Yaba Libeba Nakati ya Chine de la part ya mon boss Jean Tubo Tuboboa. Enfin, elubu ya ba fête Fanny Katale ya fia chocho chezaka toujours mboka nanga na ina l'acception lo lenge nini mikolo bakataka bileya ba fête mama boli. Enfin, non que le maouin. Talaka déré na silisi donc moi pourquoi Kassimé rien n'est perdu tozawana mais c'est après to sali makayabu donc ndenge na lobaki elubu ya fête pour na rater ke kaka bobo na bo sala biloko nyonso mutu nyonso akolia mutu akolia na posa na ye pona lelo en tout cas na sala ki makoso ezali mutu akokolia yango na pomme de terre atondi mipanzi na biso to saliwana ya kokalinga soso akotumba ezali wana loso na biso ezali makemba makayabu enfin eye na suka to sala ki po esela na mungo po na bato balia ka mungo ate balia bomoni ndenge na saleli yango donc eza biloko ya fête lokola to pe na tozana suka mbula tozali bato nyonso bakoyamba bapaya bilubu oyo na dédié na bino nyonso balandi na ngai o balandaka ba o bazana poto bana na ngai ba fanatique na ngai bino nyonso na dédié bino bilubu oyo po na yebi ke eza mikolo ba feti boko yamba bapaya boyamba na bango na biloko nyonso oyo lingi kolamba po na feti. Alors elubu oyo na dédié yango vraiment principalement na la femme du boss, l'unique et la seule jusqu'à nouvel ordre, Fouta Rachel Tendai, la femme du boss. Na ebi ke suka mbula awa yo okoyamba bapaya ya boss baza ebele boss de boss. Donc azalaka ye moko maboko bank Tendai
D'accord, mais namoni pe décor moro awa. Ah, ok. Namoni vraiment décor wana. Wana. Explication, il y a décor wana. Oui. Loko tozana biloko ya kokauka pe ezali ba quiz wana ba nini oyo ba makemba mutu mususu alingaka kolia tolo bobenga kanini na français crudité hein moi tomate ezali wana na concombre moi matungulu et salaka pe moi genre na biloko boye moi kwanga ezali wana ozui kwanga na yo moi quiz moi concombre osangisi au lait et salaka bien ezanango tozana fetiti yo lingine. Loko tokomo kende vraiment na suka avant yambo biso to banda lolenge ya kolia mais roko la biso moi résumé mkie na longoli makemba na longoli kwanga moi mkie na loso parce que na moni loso ngebimi pembe touté mais ndeti chocolat ndeti ouais. Et puis au pesi biso explication il y a ba biloko to bandi na makayab bilubu na biso ya feti yango yo bilubu ya feti ekipakate ponakate ezolukate ke bozala kaka osala bobona bo nyonso na feti baliaka omoni ndenge tosali awa tozana makayabu tozana makoso ya mwa sauce pepe soupe na pomme de terre tozana nani mipanzi ya kokalinga tozana soso ba kwisi ya soso ya kotumba totumbi yango bien bato bakolia nde bakoyebisa bino tozaka na système ya kolobake oyo alete alela bilubo oyo en tout cas na dédié na bafana nyonso oyo baza na poto oyo bayebi kembalo oyo bazoyamba na bana na ngai bao baza na mabala na ba oyo babali donc na dédié bino bilubu oyo bosala po na fête na yebi ke bino kuna na poto boyambaka bapaya ebele bilubu na ngai na dédié yango na la femme du boss la seule et l'unique encore Futa Rachel Tendai moi si ya boss moi c'est à tête tendai na bilboyo na ebike yo pona ko yamba ozo yamba bato ebele mais yamba bango na part na ngai na bilubu o nga na lakisi yo na ebike tu es zamo l'unique et la seule femme du tête tendai. Merci bon. Maman résumé tokena tobandi na côté kuna résumé ya elambeli ya elubu na yo tomoni obe ezaki motane tu bambala nango ezaki obe mobesu mais pilipili yango yembu matelemi kaka mobimba expliquer biso kasi o eza makoso ezalaki nango na ndenge ya kete ke oluka bino bobona bona lobaki na osala ngo ya pepe soupe po mutu alia ezangana na mbala o ya linko lia mbala oyo tosali mbala ya ke ba frite te na sangisi yango kuna soko lingoli ya ole likoso ole na mbala ozi mwa pilipili na yo ofini ole na kanisi na elambeli papa azali wana asazwaki ndenge nasalaki ba mélange nanga pona olamba makoso ndenge pe nasala na kalingaki mipanzi na kanisi alambeli nasalika matungulu kotia likolo parce que eloko ya kokalinga ezalaka toujours moi makasi moi sauce ya matungulu wana na bepisi nino tiaki na kati bepisi ezalika o tolambelaka nango ha ezali moi feuille de laurier ezalaki na tutaki yango nasali na sangisi avant na tokisango pour que na banda kokalinga ngo natokisi yango mpona nini natokisi po biloko mosusu ezali ke soko osali yango bongo malgré eza pete soko otia yango ka bongo mosusu etikalaka na makila na kati oyo epesaka esengo te na balie mosusu akolia komonaka eza nango bien te yango natokisaki moke na kalingi nasali sauce ya matungulu na concombre na mwa ndambo ya tomate na bakisi likolo déjà concombre wana eza légume eza déjà légume alors cuisse na kanisi na saison yango na ndenga bien totumbi yango sikoyo mais na tiaki yango fumée liquide na tumbi yango na makala donc bino bato bokolia nde boko apprécier loso olobaki que loso ezalaki couleur pembe pembe motane tout na linga chocolat neti alors nasalaki boy omoni ntango natokisi mipanzi na nga na mwa ba ingrédients nyonso ezalaki na kati etikaka mwa sauce moko boy parce que ebimisaka mai nyonso mai wana ezali déjà la biloko nyonso ba ingrédients nyonso esengelaki olie na bwaka ngo lokolo na kalingaki mipanzi na récupérer mai wana etikalaki na mwa ndambo ya misuni na kati tout ça nazwi na bakisi yango matungulu na tangela bakisi céleri oyo nini céleri na tie matungulu na tie poivron
nasangisi natie na mai nde natudi sikoyo loso na ngai na mwa ndambo ya mafuta natie ndenge eza wana eza prêt ya kolia ndenge ezali wana mpo soki olia yango ndenge eza wana eza kaka kitoko mais lokola sikoyo mipanzi ezali na mwa matungulu nango na nini soki otoki nango otie likolo ya loso ekoleka nango pepele kozala nango na problème te alors loso mpo omonaki ndenge nasalaki te mais ndenge nasaleli yango rien ya kobwaka ezalaka te sauce wana ya mipanzi nde nasaleli nango loso. D'accord, vous souhaitez biso nini par rapport à bilobu nyonso eza awa na biso baetoza awa na table. Avant yambo biso to banda kolia. So bandi kolia na souhaiter bino bon appétit na yebi ke batu mususu ba balena nute maître Chai. Yo ozali wana à la pointe. Bonne année na batu nyonso nazo pesa bonne année. Ah Jonathan à la pointe, invité nos donneurs. En tout cas, azali wala problème. Il y a ça kangi alingi maboko. Après, azwa sali. Olongoli kangu. Laetitia aussi invité Laetitia. Les invités vous kangu azate. Kangu azate parce que batiki maman nyokwa miye. Evodi. Bozo kanga ba photo lo kwa bolambi tanga ko sambu sabino. Allez, Evodi, boleka. Hey, Evodi Yaga. Bon appétit. Bon appétit à tous. D'accord. En attendant, on va continuer dans la dédicace. Non, on a noté. Maman, n'a vu que ma dédicace c'est à servir. Non, yomoko c'est servir. Parce que tu habites Zakalaha, tu es Fanny, tu es Jonathan, tu es Laetitia, tu es maître. Maître, l'autre nous, Jonathan Landi, Laetitia, Babonio, les cacos. Bah, yo, kaba aussi, ça y rebongi ça va pochiter. Yo rebongi ça pochiter. Au moins moi, m'ké maman, hein? Maman, yo, toi tu peux, hein? Yo te, maman, toi tu peux? D'accord, tu coûtes ni bongo ciment, les tantos tikabatu, bah, pas biso. Ba se servi balia ngai fani katale afia toto na l'accepter le lingue balia kabilo kwa fête donc veut dire n'habite quoi tu me manques beaucoup mon fils à moi Bob Molema pourquoi pas Nora Kalonji moi ça pembe na kata Eco Press Babi Daniel Lebika garçon bio et pourquoi pas verdict yoka 24 mises au point Merlin Niwa mobala mwindo donc neko tozande na mibala mwindo merci beaucoup tokutanissima à suivre check. Non, madame, non, regardez. Emission na bino ya moto. Elobo ya basa.
Vraiment. Mais ta petite Fanny a fait ma belle. Mais pourquoi déjà il faut foutre ça là? Ah, il s'est dit Biloubou, il a fait. Bonne année. Bonne année. Bon, les blessés, tu vas voir la carte de fils. Donc, baya ekote barata nzambe na ngai modele na lie balia kaka boteninga regarde ezam kwa ba fête comme nous zabo ka fani bilia lia na lie na nko parce que ezam kwa ba fête retenemi eko RDC to vandisa monoko kimia te to kolia to sa musala to kolia to kotuna ba question. Bonsoir maman. Okima te ozodi wan liboko no sani ozokima kolia okima kite. Siko kotala nini ndio ozochape liboko boy. Bonsoir maman. Bonsoir. La portugais. La portugais. Fala portugais. La portugais fala portugais. Fala. Yaya. Chance aux alana yosko posa ba question ngana tourner. Nga excuse. Ngana na tourner boy na lingala na portugais yo interprète nanga. Voilà. Na pese déjà bonsoir andimi bonsoir. Biloko ya lié pour ko sabso na portugais te. Biloko ya lié ayoki ngondenge nini. Fala is de la sainte note trabalho com muito. Gostei muito, tá muito bom. Tá bom? Sim. Tá bom? Tá bom, tá bom. Si. Voilà. Il y a eu ces conseils ni on peut sa maman na repas o ya elubu ya ba fête pour na ndenge maman lambi. Plus proche à ce maman. Zano yo peso comme ba shimama. Shimama ezalo kwa na nini soki nini. D'accord, c'est que na ya na micro boy. Na chele au micro boy. Non, ko barre bisoté. Oh mais. Coupe sis maman. Si. Não entendi. Donc elle va comprendre tout. Legal. Eu só gostei da comida, saiu bem. Só da comida? É. Merci beaucoup awa. Baliaka kaka me basala musala te. Baedaka mama te me baliaka kaka. Lokweza elubu ya ba fête baliaka kaka. Bonsoir. Bonsoir. Kombo. Aline. Aline, prépa ba fête. Pour nga na lien on oki mo bazelu. Yo na pa. Elimi tokos fort. Toko makai. Conseil de pesi maman. Bon. Oui, à continuer à faire la web pour bateau ba éviter. Ba rolamba partir na. D'accord, ba dédicace sinon dédié ba. Bah, bonne fête na famille nanga. Bonne fête à tous. Merci. Oh papa chéri. Papa chéri. Ma bonne fête ici Kazaï. Laetitia. Ziana avant que na Laetitia mutalinga l'acception qui a yebi ko kima. Bonsoir. Bonsoir. Kima, on va donc organisation na pas Laetitia c'est mayo kima. Bonsoir. Bonsoir. Boni. Bien. Repas. Kokima musala mekolia bilibwa ba fête. C'est bon. Fia qui jeune fika bon frère. Oh le bano po yo ka sonité. Oh yeba ke omoni ndongo lobi boy.
okotala commentaire ndeba osasa yo merci je suis zate ok na bilobo kolamba moins kolamba te mais dis-moi combien lobo ko yaya balia kaka ba dédicace no dédié au pesi banani bon na pesi mbote na le grand prêtre Chimbulubek bisika zalia miyebi ndeke ezalaka na pesi mbote na Forester Mangola la fille à la taille acoustique donc ba mbote na bao balinganga na bao balinganga te bino nyonso bozoka ba mbote. D'accord, merci Laetitia. Enfin je m'excuse mais yo penza félicitations. Merci beaucoup. Nakoya nakomona mama zo samsala mama ta caméra ezwanga te tika na ideo mais ba oyo bazaki awa ba miyebi ba oyo bazaki awa ba miyebi ba aider mama te na part na yo ba dédicace na o na pesi dédicace na toute la famille Mubwadi na ba minanga nyonso na pesi na Jules Mechiba Ronald Baingi Narita Tumba moi c'est pembe et sukiwana en tout cas maman na seli siku nyonso penza sanya seli. Merci. Na invité na ngai ngape na yaki na invité na ngai na yaki nete me invité na ngai utela kiao wale kina ba na mo amwa so kokosa musala te me yedi moins aluki solution yonde nazo lobela kanku yo mbui yo ouais mbui d'abord on va ende bazaba mapasa na kosoli. Bonsoir. Bonsoir. Boni. Ça va? Et le beau ça va? Ouais, ça va. Il y a l'élan fort. Ngapi. L'élan fort, hein? Ouais, ngapi. À chaque fois, on a eu un monako au côté de la émission. Ah, ok. D'accord. Et le beau? Il y a bien ma casse. Bien ma casse, alors. Bien qu'il a. Pardon, il y a aux hommes takanda mukuse qu'on a salioni. Moi, tu as bébé, c'est la même sala penda. Nanda kuna mino mo bébé, c'est la même sala. Kanda mukusa uma kasa ni. Eloni na salio. Voilà. Ba dédicace na. Bon, ba dédicace on appelle ça on a ya rali Parker Chimbulu Mboyayi. Na lela fort d'ailleurs. Ero na habité ce qui a talinga vraiment za ba dédicace na ngai na linga ke trop. D'accord. Ouais. Ouais, na papa biso alors ba camara na nganyoso je crois. D'accord. Caleb, je vois Deocras, Tamoni Fiston, Katemou alors. C'est ça. D'accord, merci. Tokomo koma awa. En tout cas, maman, ici, basimba soute. Ah, basimba, te makemba, basimba soute. Parce que, maître. Oui, maman. Bonsoir. Bonsoir. Se présenter na bandironyo so bazali banda mboka baeba. Comme on maître Chai Mukendi, naza petit frère ya Mama Bouli. À chaque émission, Nayaka toujours comme son invité. Na fani na Durban, en Afrique du Sud, je suis venu juste faire un tour. Et puis Nayokuta na Elubu. Alors avant d'appeler sa commentaire à Elubu, me veut le meilleur au boss Chibobois. Ah, il y a aussi Samakemba, tata en pleine émission. Tolo aussi lisakaka. Oh, koza mtakanda mukuse boendeni. Oui, j'étais en train de dire que je remercie d'abord les boss Chibobois. Et c'est grâce à lui que nous avons eu cette opportunité, cette émission. Quant à Mama Boli, j'ai grandi avec Lobo Konae. Ndena Komi Boba Santé, tout ce que vous voyez, c'est grâce à elle. Alors, on a bien mère Loboko. Donc, il y a RDC. Il y a Kinshasa Karaté, mais il y a RDC. Alors, ce qu'elle a fait aujourd'hui m'a beaucoup surpris. Surtout ma course mélangée na pomme de terre. Je suis habité à Souka parce que je suis à soupe. Ah, problème te. Nous sommes c'est les ambiances. Et ça juste ambiance. N'a que borolo babo teninga regarder. Et ça juste ambiance. Maman a une qualité moko na félicita à tout moment. C'est grâce à elle. Ba maman est belle. Ba ebi kolamba na banda kuna bango. Parce que biso ba homme marié.
ceux qui penza le beau comme maman eza bien te, je crois que Norbando qui mandako. Alors elle est en train non simplement d'aider le maman, mais elle est en train aussi d'éduquer les jeunes filles. Parce que les jeunes allélo pour adresser table, ndenge maman boli adresser boza passe mingi. Alors on a souhaité na ba jeunes surtout les jeunes filles allant des années 70 jusqu'à ces jours, balandaka émission na yo pour que ba soigner ma bala na bango. D'accord. Merci beaucoup. Question encore tcho parce que ça a toujours mboka nangai. Quand on dit maître, faut préciser bisoté. Maître Yamakofi, maître avocat, to maître normal kaka yandenge ka ba kombo mo ebima na quartier ba benga ke maître. Non, c'est maître avocat. Alors j'ai fait les droits des affaires. C'est ainsi que je maître. Donc, je suis très sensible à la loi. Donc, si vous avez quelques questions, je suis toujours prédisposé à répondre à toutes les questions. D'accord, merci beaucoup. Dédicace na ba ibatikali kuna ba ami proche ya maître to pe ba ope baza awa ya maître. Ma pensée pieuse vont directement à mon épouse, Cathy Mukendi, à mon fils aîné, Brian Mukendi, à ma fille, c'est une princesse, Christine Mukendi, et à mon tout dernier, Lee Mukendi. Merci, Nabande Kono Sobalandaka Eco RDC, enfin. Et l'oubli à Bafeti, aussi si bon collègue no mon moni table ndeni Fanny Katalia fille toto na sala ngo port. Don alié bilo nyoso ngamoko. Merci beaucoup nazongi bongo na mama Boli, mama batu na nyokolié banda na yela kié banda tongo, tu to komi héros. Ma Boli boni. Malam. Ma bien. Na lembi siko. Siko lembi. Na lembi. Voilà, to komi na suka na biloko kolia. Batu ba apprécier biloko ngape na pression kutu na tumbola mwana mwana lobi mama lambi biloko zelu ma belle na tafuni abina non je ne crois pas et on est donc c'est juste to seka maman qui ba dédicace na yo pe ba meilleur veno eza ebele ya ebele nazo tiela au micro maman apesa ba dédicace na ye ata sa combattant so moni cantine tondi ba mabanga ngwe bandokita comme ça pona nga eza mabanga te pona mesana nga na mabanga te o wiga mabanga so ozobwa kango iko zokisa pe mutu pe ozwi ngambo memi ngambo nga za mabanga te mais maintenant le gars toza période ya ba bonne fête to lakisi ndenge tibo batindi alobi to lakisa bilubu ya ba fête ndenge to lobi fête ele amaka biloko ebele na fête olamba nyonso olamba biloko ebele po bato balia batonda ba fêter quand tu uti ko sisa mais malheureusement courir qui tozo bunda kaka to sisa mabanga ndenge na uti ko loba mabanga to ko ba mabanga te mais to ko pesa ba dédicace na batu nyonso oyo balandi biso batali ndenge to bandeli ko lamba bilubu a fête lokola pe fête ezali fête kaka l'air moko boana courant l'air moko bozana ngote problème pété en tout cas bana nga nyonso na tombeli bino bonane malamu bisika bovandi na bakoko na ngai de abiboso na bandina yaya baleki ebele Claudine Kabedi de Clova en tout cas bonane na yo bakoko na ngai nyonso na pesi bango bonane na bango na keye pa Smov Muntu Patrick Mayele yo pe bonane na yo na mwasi na yo na pesi bino bonane ma fifi omoni luboya en tout cas neyebi ke oyamba bapa ebele ba camarade ya Smov opesa bango olambela bango po bale ya malamu mami bolingo na kati ya Londres na pesi bino ba bonane malamu na bakoko nyonso bonane malamu Mireille Colobis yope mwasi ya José Mulamba na pesi bino en tout cas omoni eloko nyonso so nzambe alingi ekozala kaka oui ndenge toloba kaka donc tozana ba période ya ba feti bama alpha place ozali bonane na yo na pesi bonane na Sophie Kasengela donc petite sœur propre tala kaka mama diaconese na pesi yo bonne fête na yo en tout cas na kepa titina tituka mama leki ya bana na pesi yo bonne fête na mobile na yo papa tati na pesi bino bonne fête ilubu ya fête yango wana bo continuer bo sala pe pona batu oyo bo yamba mikolo biso to kanta biso to si tole ale yani na kati ya
mboko nini yani azaka na mboka nini Irlande. azala kati ya Irlande mawiva madia en tout cas bonne fête na bino na bana na bakoko na babokilo bonne fête na tali sikoyo na kati ya Londres donc bana Londres nyonso wana sikoyo mabanga ezokende directement ekei epaya nyota shushu na yo moko yebi oza mwana ndako donc okokai kozanga te fo fani na isina yebisaki na lobi fani kozangisi nyota kaka nani en tout cas Alain Sikiti Ande Sikiti donc bonne fête na yo bilubu yango wana mama salela yo po olia otonda en tout cas Bibiane Mongo talaka yo moko kanisa na ndenge bambango ozala ko bikima wa fona ko sa ko kende classe na ba mami donc bonne fête na bino yango wana Bwana Kake na kati ya Glasgow bonne fête na yo en tout cas Solange Bakonga na Birmingham bonne fête na yo en tout cas boza ebele na ebite na kusuka ndenge nini na mabanga oyo en tout cas na bosanité mama Germaine bokilo a moto na yebi ke ozozela mabanga na yo en tout cas na kanisi elubo liboso na yebi te soko landaki ya mibale yango yo mewe eza ya fête pour la bonne fête na yebi ke bino kuna boyambaka ndenge boyambelaka ndenge pe bosalelaka bomeka nanu kosala biso tosali oya biso en tout cas ba bonne fête awa na numéro contact na kopesa na pesi pe bonne fête na ya Marie Mangola talakaka bonne fête na yo to monanité awa tosali bilubu mais yo moko za sur place ole yango te problème te to ce n'est qu'une partie remise donc to kopesa kaka o kozwango mokileza ka ndenge wana batu ba o bale mais yo zangi ndenge pe tozolo bakaka slogan la mise ezali nini oya liete lela abambanga libanga nazoka alors en tout cas bonne fête na bino nyonso balandi ya Eco RDC na pesi bino ba bonne fête na bino en tout cas bolanda quoi Eco RDC ne boko découvrir bilubu ezebele ezaka biloko tolia kaka ya ekolo ezali ya nyonso ezali mais biloko nyonso elia makanango kaka elambeli nde to changer ka mwa muke o changer oyo lambi boy parce que biloko nyonso nzamba kela ezali kaka ya kolia tam susu yo bobo na net lelo to sali kaka mipanzi moi matungulu na moi concombre likolo bato musu bakasa concombre ezala kaka pona osala salade kaka o pe ko lambela ngo biloko pe po to lambela ngo pe pondo to lambela ngo pondo d'accord maman ngo pe sauce bana balé na ngoloso donc ezala ngo elambeleli kaka nde mutu ezali alors au fur et à mesure to banda kaka ko continuer ko lakisa pe ko tala ba epai nini ozangeli boza pe na ba suggestion to oyebi ke eloko boye na yebi na ngai ta mususu ngai na liaka ngo na elambeli boye ko hésiter ko tuna te ce ko tuni otindiki ngo na Eco RDC olobite lingi mama la kisabiso elambeli ya boye tozali wana pona kolakisa bino eza nango eloko te bonne année na boss Ted Tendai ozali kaka ya biso tala kaka bonne année yango oyo na yebike mama Rachel akokipe yo bilubu tozolakisa kaka ndenge nyonso na ya bikolo mususu mais na yebike akosimba yo malamu bonne année bisika na bino nyonso bovandi merci bon numéro de contact yango wana na bosala kipe mutu moko Bibishi Lulendo en tout cas bonne fête bilubu ezo ya kaka bolanda ka bilubu po bolambela ka babukilo en tout cas numéro nanga yango wana 09 98 22 62 57 bayon so bazana poto bayemi ndenge nini boka mwate ndenge na za boye na bosana ki mutu mo ngana commettre péché moko boye Florence nazo zeloka na kisasa ndengo lokaki nga olobaki mama nazo ya ONG na yo ya tosala pona ko aider bana mboka ndengo lobaki livre pe nazo zela kaka numéro yango wana nde numéro nanga o ezalaka en permanence 09 98 22 62 57 et puis le 085 39 99 934 nde numéro nanga ya mibale yango wana nyonso ezalaki pe na ba WhatsApp soko benginga okozwanga o nyonso azala besoin na
kozwa mwa toli to aza na eloko kopropose apropose oyo mpe ezangi mpo ndenge tosali boye ntango mosusu mpe nakokozala na bosai na ngai alingi kolakisa mpe alakisa mpe ngai problème eza nango te naza wa bino. En tout cas, bonne fête 2019 ezala na bino malamu na banda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était bien Elubu Yaba fête avec Maman Boli, Wana Bongo Eco RDC et c'est petit bino na lolenge nyoso parce que sans bino ma plein na ba Eco na ba abonné na biso nyoso il y a Eco RDC. Un grand merci à mon boss Jean Thibaut Babalobin, c'est Tambi là-bas Kokate Koko là-bas Kokate Koko là et pourquoi pas à Verdi Kiyoka 24 mises au point et pourquoi pas à Merlin Niwa Mobala Mwindo et pourquoi pas Daniel Lebika Garçon Bio Nora Kalonjifi moi ça pembe na kata Eco Presse et pourquoi pas na Yemoko Babi mon fils à moi Bob Molema ou a fêté qui bon anniversaire les aki bongo lobby les aki bon anniversaire moi ya Kafu hein balobi bongo et pourquoi pas balobi na maman sociale ya Eco RDC zabongo mami sa chama babi baumela fanda na ngwende na parce que ozo mérité poste wana en tout cas Eco o ya robo yango atie donc a commis un aye na maya fleuve atie penda un wana etikala merci botenu nga regarder donc Nazako sa Moussa, n'angapi nazo continuer sa Moussa, n'angandenge nyonso. Donc derrière la caméra, je remercie Babi Peggy, hein, Babi Peggy ou me la fanda na ngwende na mobala mwindu dans temps natal boy. Na ba déjà na pesa demande, mtaza posa mobala mwindu a contacter Fanny Katalea comme ça na tie la bino na stati bo mona mona. Ah. Yango te Peggy. Ngabe matumboleleki bodli misanga boteni nga regarder. Merci na ba abonné na biso nyonso un grand merci à ma maman Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo et pourquoi pas à Jackie Kilaba moi ça mwinda leki mon saka na lengi balobi Joanna la femme sage Joanna Kudimba la femme sage balobi yonde umila à ma maman chérie encore balobi maman na ngana kati ya Suisse ezabongo Pauline balobi maman Pauline na kati ya Suisse umela fanda non libota mobima na petite sœur na ngabo vanda bo umela na biso tokutani bongo mba na sima soki na kobosa na kolobate bisou bay bisou pali epesa meli na bande konyoso ya Eco RDC mobimba na ko sukisa na koloba na slogan o epesa melaka biso po ete na boyi na ngana suka sanza mon boss Jean Thibaut bokata mbongo na nga mbongo ya passe musala pompage wa mata na moto mbongo ya passe musala ya passe mon papa na ko sukisa na koloba libanda nesu bon moezate